congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. Congofrance.com. Site ya solo masolo ya danger. Masolo ya kitoko. Bonjour chers internautes, merci encore une fois de la confiance que vous accordez au www.congofrance.com. Alors, et merci beaucoup d'être toujours branchés en train de suivre vos informations, l'actualité sur Congo France. Ça, Ramazan la Chanel est toujours là pour vous servir comme d'habitude. Je profite pour dire bonjour à mon boss qui est en train de me suivre en ce moment, Josué Dili Dipumba, et à notre grand manager Junior Boukson Boukassa. Et je salue aussi tous les fans de Congo France, Ndeka Lobara, Soibinote, Bisopeto Zate, donc Fobino Bozala, Po Bisopeto Zala. Alors, Ming le to le belara sujet ezaraka que ndenge na Brazzaville eza oinda makasi par rapport à l'élection. Kuna masasi za obeta ma nyonso bazana kimiati. Sikoyo bazo senga ba congolais ya RDC basunga bango baya ko se réfugier awa. Sikoyo to ebité. Congolais biso ba congolais tolobi nini par rapport à wana. Hein? Avina biso par rapport à wana tolobi nini ya on a non télémisa le congolais nyonso apesa ta moi avina par rapport ya makambo wana toyeba so ba congolais ba lobini par rapport wana. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment na papa? Comment na landu nzinga mikanda. So papa na ebike mikolo na information zo la ndenge za ko beba mikolo na Brazzaville par rapport à ba élection de ka Afrique mikolo tombo ki na ba élection ba président nyonso mikolo donc baza somo. Alors ba Brazzaville akuna yindi maseso beta erno so bana kimete bazo senga bino ba congolais ba ndeko na bino bazo senga bino ba ya ko se réfugier awa. En tant que congolais yo lobini. Bon en tant que congolais bon de naissance na loba boye bandeko na biso ba Brazzavillois baza na culture biso ba congolais zéro toza nango tona culture moko ya mbabatu ya kozala na amitié na baninga tout ça parmi tout le monde mais culture ya bango est moins difficile dans ma part en tant que congolais bon en tant que congolais culture ya congolais ba ko na bango ya mais mutema nanga eza ba congolais nyonso te ba congolais belé ba so ba problème na kata Brazzaville via bango siko tala lelo redia yemba lelo tala lelo makambo changer que bango esengi ba réfugié ko est-ce que to ko autoriser bango mo ba okoka mais fraction ba sel ngata Congo yango no zomona en tout cas eza mo pasi mo ko za ba congolais kiriti na biso za ko limbisa batu bon to limbisa na biso ka uta kala bon depuis ba descendant na biso to limbisa na biso mais to limbisa bango to ko ndima bango ba sala ko banga ba ko ya te po biloko ba sala ba ko zong se ba en revanche marambo sala ba tala ba biloko na po na minute boye bango ba ebike Congo ya biso Congo démocratique ça Congo mo développé que Congo Brazzaville mais malgré tout bengana biso kuna mais basoka ko souffrir ti lo souffrance que landi bango le sous comme na ba élection tout ça biso élection na biso le gango pété mais bango et ça problème pour bazana culture biso zana ngote bana mayele biso zana ngote bon na loba mingi tata ke congolais mutu asambela mingi ko congolais asambela mingi zona boyembi mingi ba kongo mo ko yada mapa bongo wana kuna po ba tribe beleza na Congo ba sombo baza ko to ba mbeko bazali ba lari bazali susu ba shwali bazali ba luba bazali tout ça est-ce que ba olinga te bon pana ngaba koko ya mais to ba Brazzaville ba Orlando de partout conseil yo ko pesa bango bon conseil na ko pesa bango quand na Brazzaville en tout cas bazala na mutema na boyambi pour na Brazzaville d'abord bani ko sambela te parmi na Brazzaville na kenebe Brazzaville ça fait longtemps mais bon biso ba congolais ndito zalaka bango bazala bongo te pour congolais soko ozangi soki ozona passe bango toujours ba orgueil comme la masanga ba biloko mo ezanga tina basa neti balanda biso ba mega pe ko sambela nzambe po makambo mabe ko mega pe ko ila bango te. C'est ça concerne un peu ça bango bazalaka mutema malamu bazalaka be basambela nzambe so ngana lingi baya so baninga musu balingi baya te etali bango comment on a pas Richard émission de totem émission pour te ka musala nozo te ka mai to tuna par rapport à makamde zo na Brazzaville kuna guerre kuna dans élection eleki moi mobulu siko bango bazo senga en tant que bino bandeko na bango congolais so bakoyi ko yo bata ma ko yo se réfugier avino par rapport à wana olobini pona bata Brazzawana et pas na biso goto na makambo basala biso eko simba te po baya awa parce que baza batu mabe banyokola bandeko na biso kone pour état nde baza wana donc eko simba te baya epa na biso awa parce que ba bebisa bandeko na biso kuna soki bango baye koto biso tozongisi donc eko zala kaka okomona ke eko yindi lisu mabe donc tozana posa na bango te bana bango te poso ba yesu bino su borozong sa su rezongisa lisu biso pe
oza motema olimbisa te te ngana oh ebongo na limbisa mutu basali mabe na limbisa lisusu yesimba te bayeke baosouffrir kuna ata basouffrir biso mpe tosouffra déjà epa na bango baoyo biso basouffra déjà kuna sikoyo tokosala lisu nini bafandaka kuna banyokama na bango. Ok, merci beaucoup. Donc, limite le dérangement de te déranger. Ouais? Donc, on continue toujours. On continue à entendre la carte à bonda. Bien, on sentit que la carte à bonda le sikin. Arrive là comme des alaraka. Bonjour. Comment maman Anne-Marie? Maman Anne-Marie. Na Brazzaville, moi bin des ans na bo moi mikolo ba élection ndenge wuto salema. Moi mo boulou moi des de salami moi muke kuna na Brazzaville. Parce que ba ndeko na biso ba Brazzaville bazo senga so moyen ça ba ya obatama ana Congo. Pour na yo avis non par rapport à wana lobini. En tout cas pour nga babake kozongisa mabe na mabe ezali mabe menga bana tozongisa ngo po bandeko na biso nde bayaki mingi bakufi musole bikeli na kata kasho akufa mibale bakufi na kata kasho bango babimi nzamba za bolingo atobeyi kozonga awa te bapota na bango na Brazza soki bakita bolingo na biso make bito soki ba voisin na bango balingi ba refule baninga na biso te batika bazala kwemba bengani bele mingi bakufi na lopango so mutakufi utaki Brazza musoke naki nini bakongo akufi abuti Brazza en tout cas pour nga vraiment Anne-Marie bayiko zonga awati taka kuna potango babomaki bango kuna ifale bazonga bavanda bango bandimaki kokende bazalaka kuna bakoyaba biso za na place ya kotia bango te babenganaki bango mpe babengana bango bazawa bato waya suka basani oza motema olimbisa bango te mama olimbisa bango te me tokotia bango wapi problème de place ya kotia bango po bango babengani bango kuna ifale bavanda babengani bino boyeleli kozonga na mbangu nanu makambo esili te alors sikoyo tokotia bango place otia bango ya te. Ok, merci maman. Donc on continue à tourner vie et ba congolais par rapport à Mahambu et Zoleka. Bonjour papa. Bonjour. Oui, bien ali kambo ko ina Brazzaville. Yo en tant que congolais ndenge mama senga bo bomba bango atana tanda kimeko takuna yo lobini. Nga en tant qu'Africain, biso peuple africain faut toyeba ke to sala nini to serra liana derrière ba dirigeant na biso te. So yi dirigeant tenga mi bino surtout bolandi mouvement wana. Bango ba commettre ki forfait wana. Dilo le pays ndeli bango. Motema bonzambe zali mais na mokiza makama intérêt. Na angle intérêt wana baza na ko bongo ba kufa ba mona pe passa mokili ndenge sala. Po biso to perda bandeko ba yimilia bango ainsi de suite. Baza na ko ndenge wana. Ngende tinga ngai ba ko mona nge pana bango ta mukolo moko. O 4 jamais kati sakate ata ba millions za kuna ya kolokota na ko 4 sakate baza ndenge wana po biso a guerre tiako yate. Ce que yesa ba 2 jours mais bango kuna baza mboka guerre. Baza mboka baza aka bongo baza bongo. Et indaka ata 2 ans. Bakufa bango nyonso. Voilà, o mutema olimbisa bango te. Kolimbisa. Yo mama bino bobota biso te, ha? Wa mama. Ha? Tala makambo basala bino kuna. Tala makambo basala biso. Nde baza wana bakufa bango nyonso. Na bango sadi na président na bango bango tout bakufa. Merci papa. Pour lui c'est déjà vous avez la carte mutema nao. Alors bonjour papa. Bonjour. Comment on est papa? Comment on a Bopol? Papa Bopol, avino par rapport à Brazzaville, en attendant Yindi Kuna, yo en tant que Congolais, au lobby. Bon, maman, na lobby, est-ce qu'il y a un mot kao? Tous à président, tous à président. Pour président, dans le rôle papa ya bat. Papa ya bana. Tomba saliba no mabe. Yo papa ya bana wana msuba saliba bana mabe. O silikato ko tombokate. Maman, c'est lo papa babete lo mwana yo ko tombokate. Et bandi boni bango mabe o basala ki biso ba violer biso. Et puis bango bazwa courage wana ko ba ke baya koto. Baya no koto na sens nini. Mais ba luka bato bango bako ko batama. Si baye awa to bando beta na ba étranger misusu. Kanda na ba aussi ba kadna ba sénégalais. Tondo beta na bango. Eh bela hospitalité bino bakino bozana motema ko yamba baninga. Mais tout on a moins pena motema comme ya libende. Mutawaya soute. Vraiment to bata bangolais ke bango. Ah. Merci beaucoup papa. Allez, tu comment clôturer émission. Tu clôturer émission Mouna, tu clôturer émission. Alors merci beaucoup à vous qui avez eu le temps de suivre cette tranche. Tolobi na biso pe mabete to pesika avi ba pesika ba vi na bango par rapport ya wana. To sa bandeko to sa ba congolais ka ndenge sala kaka, hein? Ndé ba komara na bib aime ton prochain comme toi-même.
bomonika ne bakino balobeli par rapport ya makamboana ki miaka ekota tozala motema kaya kolimbisa ngantoka sara mazana sambela na makasi nazana ngamtema kolimbisa. Alors merci beaucoup à vous qui avez pris le temps de suivre cette tranche. O est blessé bino bolimbisa biso, o est pesi bino pe moi ninde zalahara. Merci beaucoup à vous. Je remercie mon boss José Lidi Pumba qui a eu le temps de suivre cette tranche du début jusqu'à la fin. Na remercier mingi maman Lolo Loris la Congolia 17 avril bon anniversaire maman moi si la rata zala tika zala po biso to zala bien. Maman Milinze mala London Muna Leli fort abina ngai ozobenga ete Tara Muna artiste grand cameraman mobala mwindu asenga moi appel kaneza po lela au fort. Fanny Bongende dans tena tambo ya boye na kutaina ndekono comme les LBG akangami kaka balanga na sala boni Fanny donc quand la famille a bien raboy na éviter. Alors de Kisha Luvumbu na kata Rotterdam Gino London na kata Rotterdam ma cousine so moni au moninga cousine Sarah Ramazani Nyota Mobala Laurent grand guitariste na kata Rotterdam ba bisou na bino na bébé na bino kandenge zalaka. À tous les fans de Sarah Ramazani la Chanel, merci beaucoup na bino bozui to ya kolanda ngai. Drame le maire na kata Monaco, grand mokonzi kata Monaco na bosaniote la même magique Tracy Pro ce qui y était mes réalisations et ça la mamalamu te donc photos à la Tracy Pro pour me saluer ça la mamalamu. Merci à vous, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle tranche. De gros bisous à vous, bye. Congo France Ekara Moulaï France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo Kitoko Congo France.com